est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na onyo sonza basali la bato na mokili. Tout est grâce. Tu sais préparer déjà? Papa, je t'ai déjà dit que je ne sais pas préparer. Maman, il faut elle me montre déjà. Oh oui, me dit que tu ne sais pas préparer. Mais dès que maman commence à préparer, il faut que tu sois à côté d'elle. Hein? Il faut commencer à imiter. Tu regardes les riz, par exemple, les foufous. Papa mange beaucoup les foufous. Tu regardes les fombois, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça qu'on fait. Moninga ezoba po tumola tika lelo na yanola nalakisi bo civilize po mona sonye pe otika kotumola ngai pona yo banzinga na bangi yo oyo nde likambo okosileka ezalaki kaka ndenge ya kobangisa Chérie! Oui, oui, bébé. Hello? Ah. Oh. Voilà, nous avons un problème ici. Rigo m'a dit qu'elle sait préparer les riz. Tiens, elle sait préparer les riz. Donc on a dit les lots, elle y va préparer. Oui, c'est la première fois, d'accord? Nous sommes entendus. Chérie, va manger d'abord. Avant de venir causer ici, il faut terminer d'abord la nourriture. Donc, on va manger. Allez vite, chérie. Tu reviens après, hein? Allez, fais bisous à maman, ma fille. Je vois comme si que tu aimes ton papa plus que moi. Hein? Oui. Eh, ma fille, non, va manger, va manger. Maman t'aime bien. Chérie, Chérie, on vient de nous voir. On est allé dans sac lobby. On est dans sac on a eu ça que tout seul après. Donc, je ne voulais pas t'expliquer. On a eu un choc lobby on a dans son maquis. choc à nous. On a une entreprise dans biso. Basomia. Laisse à 320. À 250. Verra. Par rapport. Et 350. Passez. Bah avec ça, avant bien passer dans le cas brisqué. Côté qu'entreprise, ils auront mené. Hein? Maman, tu sais, ils ont tantôt, ils ont année passée, ils ont bon, mon Dieu, ils ont sûreté. Tout le temps, ils ont ils ont à long terme quoi. Je mais toi qui surveille le lobby, ils ont bien déjà que non. Beaucoup de côté, c'est ça qui. Ils ont un bateau, Balongoli. Moi je suis parti à bateau Balongoli. Ils sont dans la liste. Oui, mais tu as oublié vraiment boye bindeni bosaka misala. Boka to se munde na binote baduna basolo laka. Muto asumi entreprise papa. Mais non, j'y ai ratigali. Ouais, ça pour ça 18 carats. Ouais, ça bangwanzu na binote ba Dubaï na binote ça 18 carats. Calcul na ngezo simba te maman. Maman souka combien maman? Wana somba bazin, ouais ça bijou. Maman quoi il va ma bébé? Attends, mon quand ils ont pesé de l'époque. Eh maman na quelle maman? Oh mais maman ça on copie de koya kate. Oh, bon il est dans la carte. Et le quoi ça déjà ça déjà 50. Elle tout à terre. Mais au moins, tout en moins grâce, il va saluer ça. Il va payer des comptes finaux. La pesi mbongo hein?
kasi mana mokande bapesi mbongo mpo pasele bateki entreprise na bango bapesi bino eloko te babota combien bakoma bachômeur bapapa combien baotangisa bandako ofutela ntongo tosuka na mwana no boye azobanda avenir asika ya baklasse. C'est difficile, mais c'est qu'on a que total l'avenir il y a virgo demain. Oui, c'est tout ça. Total la bisopé, te préparer retraite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent? Nga nazolinga tosola na yo tosala mwa eloko moko boye oyo eza ke ekobota lobi bataka toprepare retraite na biso. Oh ma chérie, okoyeba na yo montana wa biso nga naza transparent nakoyebisa nango eza likambo bomba te naolingaka tokata katikati tozwa ndambo ya mabele tokosala ta chambre moko na ndambo ya salon kaka anatanda kaka tosisa ndambo mais yo pesa na projet na yo susi eza nayeba na projet na yo parce que nde tovamofu tona baprojet encadé. Papa idolobi eza bien na boyi te mais nga alingi vraiment yo opesa ide moko mare ke mbongo nga na ye nango yango nde etika ko espoir na biso mama tosala nango boye tosala mpona boye lelo na oloba ke tosala nango likambo boye okoma yo moto olobaki yo moto opesa ngai ide oyo opesa ngai ide oyo nyonso okoloba nga naosalela na soumise. Teresa, merci. Proposition nanga bato bazwa mbongo na zando oui koteka biloko na liboso boutique oui mais tomata mpe niveau nalingi omoni amina oleya ndenge akendaka azongaka nga mpe na nviaka iloko ya ndenge wana lokola nzambe apesi opportunité yango yo mpo bando voyage na ye ekosala bien okei osongi nga koto oyo natikali ntango ye nango todefisi bato basombi nga na contrôler soki jour ya voyage okei donc je suis là pour travailler ndenge wana. Donc faut comprendre bien na tuna leya ba voyage esalaka ya Chine donc yo lingi na bando osala ba voyage na leya nani bozala na leya ye moto alaso nzela eza ngo mabe te papa ido yeux eza mpe ya bien mais avant na bana ba voyage wana nde olobi ke tosomba na mabele liboso apres tongo bongo ya voyage nakomosa ba voyage ebota nango kaka. Umeni niko yaya. Menange lote mama. Kwani nyawa. Na mbele mwa ilo mwa fana bima ndakuna ya bwe. Ungala. Ya bwe kole kayo. Cartouche. Ungala so ngala.
tika na ndaka ale anjira kenda kongala o yaona yeti ulanda nga wapi le bonga ndina tikasima kamali makopintika na mbweka omoni ke ozongi kana onga bandolo bana yo omoni car toute société m'a bateki tu vois Yalika non les universités mon d'abord il y a qualité ngana sili ça moi j'ai fini ici na droit. Ah bon? Ben oui, ce que yo loko ça médecine côté secondaire néo. Là on a sepelé en moi. Tu vois côté à néo ba côté médecine. Ngana conseiller boy. Au monde na ba université tout ça dépend ya ba étudiant. Oui. Awa ba professeur basé à qualité. Ba étudiant awa soko sisi na université oyo. Maman, vous avez déjà un bagage. Ça dépend maintenant yo moko étudiant. Ce qu'il y a un esprit à Tanga, un bagage. Moi je suis intelligente. Hein. Ben, ça je sais. Ouais. Mais ce qu'il y a un esprit à branchement, et tel que surtout ça, j'aime pas. Nous avons conseillé, il y a un esprit à Tanga. Bah, des comptes sont à Pessi, moi, il m'a passé une idée, qui est tout le commande en Léa, les qui est en Chine, comme les mangots là. Na mambo ngapesa ngaya yo tu na nganga bitu basala ndeni yo kwa yo mo kende de shokuno mesana ola ksamninga ma copine omoni ke te esalinga bien koseka esengo omoni ke soki olande ngana nulu bano banda kala ndele tamso tamba magasin 3 4 ndela ebelio tanto zai kokola tanto bando tanga muto banda commerce na zaki yo odefisa babude na kata ba classe emo bazokanga yo biloko yango mais ozokoba kana kata commerce ozana dongana mais so continue on détamse le lokoma musika bon trop tard pesate le quoi yemoko papa bisa pesi onzela le quoi penga pena zo préparer voyage d'ici peu fina voyager donc il kan nzela moko est-ce que vous avez déjà un passeport passeport photo bimisaka bon problème te le quoi nazana fine nazana rendez-vous na garçon administration pe visa parce que ngamo pena préparer voyage zena benga ye hein na tibino si fina zela on a kotika ko voyager yo moko ta banzela ba voyager ne sapena mambo beleti ke bana ba mi oh bien mais on a milieu tout ça et ça na ba parents mususu ba pesa ka bana mbongo ba étudiant ba mbongo mais yes ko mbongo wana ye à côté on esprit à brancher un peu de branchement au lieu même pesa na kotanga même pesa na branchement parce que yebisa étudiant bongo soka 6 université arabi mana bagage non même pas ke bana baninga ba kobebisa te nazaki na besoin no poto kutana ti po copine na mo pas zolinga voyager ah si yebi kasi no bengi zaka mama visa ti oui camarade na pas zolinga voyager kasi photo kutana ti po na kutani so na ye ah pour cela pe ba démarche za visa pour to voyager na penzela moko te na lingi donc tant o kotisa yanga o kotisi pene ya ye pour to voyager na ye ensemble parce que zamba ani alboso pour ya voyager ah o benga na pour tout ça programme hein. D'accord, problème te. En tout cas, ko bossa ndio zaka bote mama mulika ko belo o mona ona bossa naki. So ben tinga mona na ba 18 na o rappeler. Te ya ko sa bongo te ko prince. D'accord, à tout à l'heure. Bisous. Pourquoi donc na pourquoi benga na tout tanto solo là. Kabino matabis ya piment au thé maman nous donnez-nous les piments voilà na bi enga mama lo boko bolia ka bo si bolela nza yo so kana ndako na olia ba bumsaka papa biso toza bangala toza makasi na kwinjini forte de la kwinjini ngai soki na kwinjini na zoka premier tende na ebite soki na zaka ko ça c'est mama mosana tangira kasa una sisira sira kwinjini
option de la cuisine. Ya, mais maboko yango wana. Sala boli ya bokena. Bon appétit. Maman, mais eloko mo ezangi nyama zambe zate. Yo lebe oza mongala. Yo na mbongo na yo pesi mbongo nyama zambe. So lukino lia matembele po oza moto yo. O mesana na biloko wana. Mais on a ce Maman, quoi défisate? Na ba futi bisote, so ba futi biso na. Asingana wenze ba defisa kangeni. Yeah, faut que tu la biloko na agence ko Serge Nzondani. Hein? Ti kasi ba biloko ndamu na tseki pa na yo, ndamu na tseki e pa Alpha Molimi. Botindela ngango ko, na besoin ba marchandise na kacha boutique ya biloko ezate na tana avant de préparer voyage parce que na yaka 6 mois prochain. Ya on a lingi, so iboku ke na tapa muto tashi, oazo ya na aéroport ka bulukeli nga muto bufuteli ba kilo nanga comme ça, bobenga na kezela na aéroport na ziango. Hein? Si ba veste au moins mbeli ba otumisa biloko ezate na boutique s'il te plaît ko Nzondani. Ah, si on a biloko ba vantu yo zaka na ngo ko. Kende pa mulimbi, c'est bon. Ok, babi. Pesa bakino sa ya Chine ba mbote bele. Thérèse mutazo kota osia makelele. Femme d'affaires. Bye bye. Là na pesa mbote. C'est joie Chine pesa mbote. C'est Nzondani. Mais ça bien. Avec Mikole bele nazo kete. On a isenga bino début à mois prochain dina ok. Ça va ma copine? Ça va bien. Uzule nzela nzela boyo mo ufimba kaka. Nani anzela kina kitna na mutuka ara kochimba mona sombi on kaka. Bon appétit. Basumbe no gazoza. To sumu. Non mais nanga ngoto. Ok ndo yo kwa Luanda wana yangwana. Kasi. Ndeni go? Kama yo mtozo mona na te. Na mwana tina kesuwa. Sona yepa no tino ke abifuna tuna kama ngamse pana. Alors comme tout ça ils sont moi faut son ka pa Jésus au bout quand même apolo. Choisette. Makambo ndeni kasi. Kabo ndeni mama. Yo bino na yo po o laksanga o présenter nga mutu mo boye. O bossa na mingi. Moite zeku na beng. Fait que tu as commis comme elle a déjà me comprendre test ka oya. Nyama basombaka na mbongo soko oza na mbongo natekeli yo nyama mpo yo nyama olingi kolia kaka nyama tala nanu la différence de macheba Maman moto papa mère de mère bolia nanu lola maman ofutaka nyongo te bafuta bino bongo nde bien soki bafuti bino boye bopesenge mbongo ngai nake kosombela bino sombo oyo ya polu ya moko kante nano boliake na moi gai. Hein? D'abord, tu vas? Nabimit. Il est presque temps. Ozo baluka ngunya bolo kwa bubuli yonde la maman. Yo moni monene ndenge zo koma yo. Je t'avais dit maman il faut faire la résine. Oni ngai maman na yo. Na matakate na kitakate na zana détation. Moko ya likolo moko ya si. Tana ndenge na garde tai. Mais yo monene na zo lobana ozo ngunya lokwa bubuli yonde la. Ikonji protège. Loba ndenge wana. Okata prince wapi? Namunyo kota station kata. Sana ukitozela kayo. À tout. Yo na okata prince. Kwa yona. Akambinga Apindona. Pasha wa maoli tamzela ba mbuke. Wadi amta mnene ba vaji mnene mbuke. Oh. Nene. Yo não estou mal no bebê. On copine na fête là bisi. Como les Thérèse. Thérèse ya, on copine. Makamno nyose ya voyage. Zamba moko na. Quand on a dit que nous avons procédé niveau là, si nous avons pour ça. Hein? Oui, mais ça Oh, fallait me taper sinon il y a des systèmes de tout ça là. Coaching il y a vite fait. Bimisa on va viser la minute. Oh, Tikako, accueilli. Ça calme. On va viser la 2 jours. Oh, tico tac. Ah oui, il y a eu raté. Kisa ça ba on a fait que kisa côté wana twana longo la. Ça va mututé. Côté wana vanda na yo té. Pas mi balé. Non, c'est là. Kasi bo solo la dit. Ouais. Est-ce que vous mettez quelque chose? Tout selon mon dossier. Kabo solo la té tanga na sana mwana na.
Qu'est-ce qu'il faut expliquer? Ah, yo, est-ce que vous avez bébé? Il fait que soit bébé, tu mon yondo ebi makambo ça. Yo kaka prince. Camarade nanga, alinga balusa ba faire machine quand des maman on est tout ça là kaka. Alinga kota na kati ya monde ba faire. Ya on a visé que na kuta nsona yo po bo solo là. Oui, maman ba ouais, expliquer ba procédure nous ndenge zala. Dans attendant bo solo là, ngana sana ba compte hein. Poto bimaka nzela moko. Ok wapi? Ok kotika yaya na yo nyama sombo wana. Mama kuna na ok. Natika batana ngana ok ba parcours ngana ok ndika puna kende pa tanti mari ya marielle. Kuna na ok n'était pas. Au moins les cigares quand on a une femme parcours. Donc aux en parcourir, une femme n'a pas maîtrisé les choses. Na kotomo kana yo, je na no mama. Na tomo kana yo te. Hey mama, buzami bale yo ne Elena. Yo wa no zo ye kamera mire. Po monene leki yo pesa kutiza. Biloko nga na sombeli mobali ya Marie-Hélène. Wana za bokilo nga ça m'a donné l'honneur. Oh lelo soki ba moni obi voilà Marie-Hélène na bala. Dadi kitambala. Bongo yo na zolo bana yo mama. Ma belle, joie biloko wana izanya mazamba. Soki elali ekopola. Po ezana no mipolu. Moto moko. Kena kotike basa ye meseka na ngai ngai. Ozana numéro ya téléphone na ye. Benga ya ozana mobali ne ba mbisoka puna makolo na nga. Inde tipa ya Marie-Hélène mama no kendeti. Amelia. Omeriga ikomela Amelia. Amelia. Ma belle, kosanga ibwete. Yo ozana likamozo boma. Tia quelque chose n'est pas dit. Po ezala kate, kasa okota kate. Okata kasa te. Baninga babuka kabike ma yo uzili seto kate kasa na kata. Na monene na yo ozana klasa te. Une femme va étudier. Yo kana no ngana lobela yo. Micro baladeur banda ko bela mo. Wana ngai no komo kotina ngai yo koma kotina ngai na kena ko cha micro baladeur. Ngai moko baladeur. Monene na yo bo soko zuli bala oyibi kasa te. Tu n'as rien de la tête comme un message. Et déclaré yo. Bon na kitisi mpa ba yo. Yo okata kasa. Mutazai kofuta mbongo ye wana dali kitambala. Ngana tini yo kena kotika ibiloko na kokena te. Benga ye ozana libelo na yengai. Nazwa libelo ya bokilo na ngai na benga na bite bokilo tala nanu boy. Imelia nazo mona yo zakele te. Mama ko kanisa te sona kangi misuni na lali. Na lali te. So ipona kuna ngana ko kende te. Pinga azanga na boko makombo na nga. Naza mayele. Omoni soka pona Marie-Hélène 0NON. Na Marie-Hélène te. Yo kanana. Soko kokena te. Bo yo vana na restaurant malewa mama pela. Tekela ngai mpo bamona te na mama na mbongo na ngai malewa oyo oseka ngai oseki ngai osekisi ngai Emelia kanina latibo kitoko ozondenda mama soki batali yo ba vitala mwana mepela mama na pokwa eza pasi pona pesa yo njela mino na bakisi yo sate tu ne connais rien afa non obéissance de sa mère non na monate Banonga na bote ya kaka mi bale bwana Emelia bango na mairuzi botana nano makambo mazo saranga soki nazama kasa ko kenazano tena soma biloka malewa na kitoko nenga che wana ko sesa ne ozomona c'est pour ça nous les grand-mères tozo kufa po misara makasi kokina biso ngana tekisa kamalewa mwana nanga zo ntenda mama na bosa transforme na kena moi ko kate o Emelia ngayo pesa la munga retute te kosima te mama kosima te poso kosime kozala mabe ngana pesa yo mbongo otali mwasi monene zo tamona jira tika yango tika dala monene lokola bubuli yuntela konji prostre tina na passeport est-ce que moi ils ont comme ça passeport lui bon mais ça te ka yo ngai bindi basala te yo ndo zwaka mbongo bimisi c'est pas tout kuta na lobi na 6 et on a procédé à passeport pour moi système à passeport comme sauter mtava na palais photo yazo photo que kuna basalo capting ba moko comme on a vu ko sur la mia sur la patate kuna comme ça nous a passeport lobi basalo capting to kina na bazion ba mo ba print to sali na yo zo ino ngati ko zo na butu na yo yango visa auto ka visa ya Chine Turquie Dubaï Lagos non kende ka place le yaki place le yaki na Chine po moninga no na di bambuka na te le ya mtombe ma Alexandre basombaka ndenge basalaka po aza moninga na ngapenza bomwana oza registré comex oza nguti ngomna banda commerce ngo sika papa na ozwa pi fona mesana na yeba ngo deza na ko petit papa na osala longa déjà parti à lobby donc avant au banda commerce fona za enregistrer moi ezali parce que bosoki na leya donc na système na biso moko beto betaka na ndenge propre comprendre déjà parti à kati il faut que ça rappelle à vous appelez ba jeune ngo osala te ba jeune mo zaka bosona leya tout hein pour moi leya sona ya avant na leya mais normalement na boya te sona ye pour la dans mutu na ma ngal ba ba ko na parler
ça maman na boutique ali senga za mtu munene oyebani makambo ebele expliquer nga nyonso na soka baboka anga eza masolo kati za comprendre avec le temps ngi to sala mona ba faire to sala foza tema mo fufunga motema si funa funga motema po moninga na souci eloko na ngana yeba pe mboka ngo na sepela pe na ko ba monika ndele ya ndenga akenda china zonga ka no funga motema po mesate no fungola na ngai ezaka fungola ne funga motema kasi papa to mutu aye déjà na mbongo andi mbokende na affaire étranger bokende abozwela visa c'est que funga motema na makambo voyage na ye basaka subo ko sa maso akomo ngo funga motema te nga funga motema na kende na yeba pe ndeni mboka ngo ezalaka. Franchement, c'est propre, hein? Ah, ok. Bah, là, j'appelle papa. Ah, c'est beau, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est fantastique. Papa? Ok, donc vous allez en bureau dans la chambre. D'accord. Bisous. Bon. Là, ça marche. Une chambre. Là, on est chambre. Bah ouais. Au côté de ma valise. Là, pas de problème. Allez, voilà. Merci. Ok, venez. Merci mon amour. Bon appétit. Ça va, hein? Pas la couteau banda le canal. Même si quand on commande on a tika sac et bon abimé. C'est ok prière. Ah d'accord, ça me l'a mis. Pas la bande d'accord. Merci la casse. Comment la tire est mariée, n'a pas déjà en retard. Bon, ma soeur Hortense, je te rappelle. Naobenga aussi te plaît, non? Naobenga aussi. D'accord, merci Naobenga. Maman Obi Robo bon si ouais. Vous avez mon séquito quoi. Merci. Il faut tout bien à la maman. La vie, sur Zagitoko, ma camousouko on est déjà raboté. Je te donne mon numéro et puis la carte à crédit. La bon à crédit pour bien en main. Il faut tout bien à la maman. Il faut tout ça les samaka. Si vous avez un bon faux sur la radio, ça va difficulté. 089 91 92 3 3 3. D'accord. S'il y a un problème, tu m'appelles. Mais en privé. S'il y a un problème, s'il y a un problème, tu m'appelles. Qui tourne gros terrain. Et je serai un bon. Maman. Qui tourne maman. Comme nous avons ça la malade, tu vois. Tu as la sac, s'il te plaît, maman. Tu as la sac. Bon, en tout cas, on s'appelle dans cadre. Oui. Ah, vous êtes chez Teddy. Chez Teddy Mutombo. Ok, Mutombo. Voilà. Tu vois, on a rendu, on a vu que je l'ai eu, on a terre à terre.
Oui, ils ont très bien, ça va. Ben, c'est bon, la CPI. Merci beaucoup. Ben, tu vois, à saluer réduction à prix pour nous. Vraiment. Parce que quand on place sur Aza, tout comme vraiment le quoi bandé. Aza meilleur ami à maman. Bon, tant que qui est pour moi, na qui est carapé au Azoya, Aza peut cousiner carapé. Il y a tout le monde. Mais n'enga na yébie était ngabi non. Fait tout sur le bien, c'est bon, il y a pas de problème. Mon temps est attiré, ça dit na mutu mususu côté ko simbate. Gentil vraiment gentil. Mon gars le croise à mon père. Mais il n'a pas de prendre vino à Congo et Kinshasa. Ben, kasi yang apa yang na profiter. Faut la télé sur qui n'est ça. Oui, mon gars c'est Betty dans la humanité. Je préférais faire l'université ici à Kinshasa. Moi l'intérieur batang ça va bien. Ouais. Mais on a préféré que dans la bouteille mine à l'intérieur. Na ba qui na ma capitale na biso. Ya on essaie papa na otanga papa ba qui bon d'accord. Ah. Et puis là ba nga dikali na zo hotel nga le sisi te. Na mikolo ba séminaire. So na sisi kaka na boya. Taka ni. Ba nga suki na ya pa do ngwana ko si azolia pa. So na bina pusa msala ndenga zolia na e koma ba. Kana nous to sila na bien. Bibi ke ngibite. Na so na kilo pona lubana. Nini ngosusu? Mama. Mobali na yo azomona te itana na nango te wala likambu azomona te kina za zemi ayebi pe ke zemi eza ya mutu asai mais asa rapide bombo endeni ah fala yip samno ko asai ni oh numéro na été. Ah ok. Demain, en fait, autant à Kinshasa et où tu es qui parle à yo, tu es pas papa. Bah, pas dans mon cours, papa peut aller qui n'est autant à l'Afrique du Sud. D'accord. Et puis si la bimbi ibanda mingi, nazali na posa na tanga na capitale na biso. Mon papa a député. Vraiment, et puis comment je comprends. Je pas trop bato avec les enfants na député. Ah ok. Et ni ta TV za biso na katanga. Oh, ni ta TV. Chaîne télévision na za biso mais. Ah, ça c'est bon. Ah bon. La mingi tout ça. Bah oui que ngapa na kanisala un jour on a ça la moi ba clip moko boye donc on a na chaîne au félo na ça ba promotion. Pas de problème, pas de problème. Ce qu'on a bengi tout est réglé. D'accord. Au moins nous sommes à Kinawa. Normalement ba université tout à Kini c'est bon hein. Mais les Arasko ça dépend ya yo moko étudiant. Au moins nous ngoza boye on est utile bumashi oza mayele. Mais comme na Kini sur côté na loyenge ba camarade. Yeba ke omibomi. Comment ça? Mais moi je te dis. Oui be kokuta ba camarade mususu. Pas trop jalouse. Aux amayeli, aux s'appliquer bien. Et surtout qu'aux gens à l'aise, la père no bazana moyen, aux gens qui l'autre côté. Donc déjà ba yo timbela makamani on se ba no coach ba fobo. Mais ça na ngonini noele. Mobali no be apesi ngai, alobi na benge lobi na 7h. Oyo na tia crédit, na bengi na numéro oyo. Est-ce que c'est normal? Hein? Oh, vous savez comment ça ta musique ta yomo. Est-ce que d'ailleurs pe ce numéro pe na po aloba no ka ba bêtise wana. Mais le banda to yeba na ngana yo. Oui bien la sérieuse tout na moins sérieuse. Et puis quand nene bona ko kosa e ba nene ngeni. Voilà. So la kana ye bonde la rapé pour na ye. Oui té. Ça va pour mes affaires. OK non no benga. Ke malam. Zananga kino. Mais na vivre le là, bah jeune garçon c'est moi je suis responsable. Nana ba activité nanga na sala tout ça c'est bon, moi je suis responsable. Et puis n'abi ko pe sa valeur na moi si. Mais au kuta na ba yankakin, soit découvrir les gens au louer que sika boye. Agwa mruyo. Boso mruyo. Est-ce que vous êtes sous-concentré na l'étude? Même pas. OK. Ngato na mona kiyo na ba bagage okita ki utanga bien ouais bikini té. Je ressemble à une villageoise moi. Non. Pas du tout, pas même, pas du tout. Et bon, et bien. Qu'est-ce que c'est? Écoute, la tala. Mon paya, mon anagate, alors va t'aider wapi? Si, vous avez raison parce que nous avons quitté. Si tu as un problème, je suis là. Appelle-moi. Ngata minuit, à 1h, vers 12, je vais te voir. Je suis toujours disponible pour toi. Et je serai toujours disponible. D'accord. Viens à m'embêler, on ne sait jamais, les lobby. La relation n'est pas bagsa masusu, tu vois, on est malé mais peut te préparer à paix, on est hein et il y a la réalité Daddy bana gai elu nini yo luka ke baba to ibanda onga ko pesa ote
Dedi po no yoksa nga soni boy milianga deva ba mina ngai. Ma. Moni $100 non. Nani ni ko pesa Karine ma. Yuso se tenda Karine na ko sanga ma vida. Dedi. Dedi no yoko somo No yoko somo ba dedi ngai. Chérie, mon amour. Chérie. Batu balingi yote. Pardon, tika Chérie. Batu hebeki mukilo faut tala. Faut on la mise pour la mon amour. Mais c'est elle qui m'a demandé, chérie. Yem ta senga et puis la bamba na yokila kai sa façon de na mona ka bamawa. Karina senga. Écoutez mon amour. Nako ta bat balinga libalo te na moni bango bali. Asa parmi batu balinga libalo te chérie. Yem ta leli. Abi c'est mec nangai yo ki la ramona la ba problème ba nyongo na tonga sur bilamba batu bilamba mso ba yibaki na zulu ka $70 moi 80 yo ki le voilà mais c'est yende muta créer problème donc on a compris que zo nga sala biso séparation parce que abi nangai c'est mec qui aide ngai juste un 70 et $80 et ko sunga ngai nga c'est bon d'accord promettre yebsa marele a pêcher bi non na lité muninga langa ayeba Yem ta sengi makamwezala en privé na $100 na pesier abi ce mec bon dem sous rekoka nga d'accord promettre bon yem sa maman personne numéro en cas de problème au bengangai kasi promettre yem sa Marlène moi c'est nanga personne numéro ti tala kaka au kansa mabe bandini pesa en privé nzoka ça ni kamne na c'est chérie ndanga ni te mama est-ce que ko banani aleki ona ni Karine o ngala ko vie pa na ebam yem ta senga biloko puis ngala salango volontairement na selon na ba mais yende muta créer pa nga bebisa libala mama batimisuta ba ndokiko chérie ngana na crédit pesa na crédit na téléphone na benga on ngana lobela Karine. Très bien mon amour écoutez depuis le soir j'hésite les be quand j'hésite ba kataki mutu mo litoy jésus ça gini azo c'est litoy so yo zakina place on comment pour j'hésiter la différence la benga na mais yako na lobi bango ko ye Karine ko lo sa bonne invitation ni ye moko asengi na sens ko aider après yo yeb sanga so zwa numéro mo ba na nani no apes na idée ni mais na lobi azo kana le sola j'hésite to ba kataki le toy jésus zo c'est le toy mazaki toujours contre Jésus textuellement na sungi na kipé toujours contre ngai mama kolanda bango te yo zakala comme ça ko pesa no pe batute yo salisi mutu na ndeka aider yo après comme ko lo banga makama beso ko songa zaki mayele te ou bien na yakamba mona bimisablo na na o baneli jamais belle chérie donc batuwana bazo mona na bango malem ali balobi ceux qui le poko no me mona mabe balobi ni katang ni katai limité mba moko bwakise ba penne ko ya marate tia ko lemba ko atia so makolote bazo créer eloni bazo vuye awa yo bazo vuye ngam na tinda ki abalate ngam na tinda ki abalate ti sikwa za chez les parents ça na kembela ça mon bena ta moi champagne na quelque part yim ta senga mama attention do ya senga ki po a créer que ngana o luke makango ale po yo morale beba okende ya kotao Pour nous observer, mais c'est comme ça, ce qu'a dit, puis ça salut les camabonga, ok, camablo, on a kende. Et puis après qui s'y a été. Casse, étentionnel, maman, ce soit la chérie, ce soit la. Maman chérie, maman, tu regardes moi, tabac, tu peux la peine, tu regardes la peine. Tu regardes où ils sont balancés. Parce qu'il y a mon gars qui n'a rien, il y a d'accord, nous, quand on a qui n'a pas naïf. Faut la mise aux aveugles, maman. Pas aveugle, non, faut le mise. Nous allons bien, Karine. Ah, Karine, vous avez un poité, mais vous comme ça, la poids, vous créez ce long. Hein? Seigneur, merci, parce que toi, tu es Dieu. Sans toi, nous sommes rien. Na tiki voyage na maboko na yo, longa na seko, ndenge ba kolongwa mutuka te na aéroport. Avion ba kozwa nzambe patela. Nyonso ba kosomba kuna zala na bamwe longa. Donne l'air ya mon sagesse d'intelligence nzambe. Tout le monde a mokolo ba kozonga nzambe. Amen. Amen. Laissez les pinza. Priez au péno koko tika osala mona simate. Biso to stocké. Oui que oui que zamba na liboso voyager. Aéroport ndenge zala zala na makambo besu na belongi asika. Léa, taka eza problème tena kotika mona boy. Tena zana moi tout le temps na zo kende. Voyage musika na tika. Thérèse to kende RLeki Thérèse. Tu restes avec ton papa. Maman nangaye. Ça va. Tala tina ki bo mama le royo RC KI. Tala tu vas déjà 9h. Obi ke Ethiopie ne kolonga ba 11h. OK. Songa na te vona ngapona Thérèse ozwanga mabe. C'est bon.
Na utala mwana. Na lamba na zo bien. Na benga sisa, tu sona benga sisa kalo. Tunasema kama nai. OK. Allez. Bon voyage. Bye bébé. Tu sais danser comme ça toi aussi? Tu sais? Mais essaye. Hein? Essaye un peu, je vois. Allez. On commence. Pas gauche, droite. Non. Mais il faut répéter comme les autres font. Ah, oui. Oui. Oh. C'est à moi aussi. Virgo, ma chérie, ça va? Bonjour, Yaya. Ah, bonjour. Ça va toi? Ça va bien. Comment ça va? Tu as pris du poids? Oui, j'ai pris du poids. Ça va? Ça va bien. Tu étais partie à l'école aujourd'hui? Yaya. Den. Le bendo bien on sorte. Bah raison comment on a boyer. Et comment est mon tour au ben et au sonner pas na mais pas na réseau les gars. Maman, comme voir réseau. Qui ça c'est mon néné? Oh. S'il vous plaît, où est dans la bibliothèque? Oui. Les ont ouvert, vous avez fermé. C'est déjà fermé. Ah, pas tout payé de ça. Pas lui qu'on respecte herbe. Où c'est mes casas? À voyager à Québec, Chine. Chine? Comment que Chine? À Québec, Chine, oui, déjà en bas de ça, bandi. On a besoin de 5 ou 10 fois ce qu'on a. Bon. Parce que l'entreprise n'a pas de terre. Bateka kiango na bato basombi yango ba retenir bato mususu bon biso to na liste ba partant donc toke moi de compte final na zoaki na monaki bo ilo wa usale ate na ki semina pesa ngoye akene na China babla mbongo totala de to kuzaira bikole wo yamba la si sikoyo opesa ke mbongo nyoso yoza Jenine ça nouvelle oui yoza ki manite wa moi je viens du Katanga. On a des bosses, on a yéka, non? Oui, je suis boulette. Bishop ancienne. Ah bon? Tu peux savoir votre amour. Bienvenue chez nous. Merci. Ah, on est ponctualité. On a comme la bibliothèque, on a le bazar, on a livre. On va prendre toujours vers le monde. On est bâtiment. On a la source, on a sous donc, parmi les bateaux, on va brancher, c'est moi. Donc, on a la zone où c'est moi. Ah bon? Donc, on a quatre ceux qui nous banana katanga, donc on a donc on même pas, c'est mon look. Tu n'as comment ça? Moi, j'aime pas trop les cheveux. Hein? N'appelle c'est bon, non? Soit à débrouiller, tout tourner dans la Chine. Si attends, on peut c'est bon, on soit là, on calcul non, on me tourne, on a ça té. Tu n'as pas paya, on a ça lek, no té, l'eau monté. On attend souci n'a té. Aziza, c'est entre nous, Aziza. Yo ozana ba makam na usala kapela ndenge na yo ngana sa pela ndenge na tango ya kama ba 5 ba 10 na simba yo c'est pas que ngana pime la rono na pime wa bikemike c'est suffisant mais pas de compte final ya de compte final les asuka ya entreprise na biso c'est suka na ya les asuka là on conseille on veut ba risque te bon ba panza on so tu mo sale so to pesi nga so to pesi ta ba ndam na famille na mona ke inda za mieux placé comme dans un moine bako que se débrouiller bien donc tu as besoin bon déjà pe na pesite ke na ndenge ya akenda ça ma me privé ne za biso couple et ko zolo mabe mabe na lobi ya o be lo zo sala no tinga no ba calcul na o te lo sala les arrêter o ba te que non ngala za ba programme na ce programme ni na za na no na balité jusqu'à preuve du contrat na za na charge na yo
yo faut vraiment en charge na nyonso mbongo wana ko sa te que no pesi nga la sele lo mo boy mo nene miso bat ou soit te faire voyager. Mais Aziza, est-ce que mais écoute d'abord na ma bête nga so na voyager lelo peut-être na ko za la graine pour la famille kola na couvent to na monastère non pana mais bon bacha ko ndenge nini bashita ba mo za na Cameroun si tu connais Kamalondo mais na yo ka ngoka ne mais lelo on ça attend esanga on y va comme ça na ko leso tabana mso ya matonge obosa na wo ya katanga ozaka na kasa papier ISP boum Kasapa ah maman le français non mais pas nakupenda sana nakupenda awa ya lingala we mboka badia bayaya eza biso ne tambula na ngai mtako simbo azati obanga te taki emona mtako simbo azati oya ngai oh camarade oh na kepo na koza graine pour la famille eza ko loninga na ko bima nzete na bisa bitape ba fi ba vergonyo so mo so za bitape mais elle aussi c'est la même chose ya zande morte ya za famille na munene za no ka so banana na famille te abana na famille na biso ayi bilo mzo ça zo réfléchir tout là ta conseil ça va mu bien sûr mais so tout na ta conseil mu kino za o pesa o obandi ko interpréter ma bête déjà obandi ko interpréter sans blague et puis mbongo na ebité so o pesa no combien bon belé ka boye mais na lobi ke ndenga ke wana ba voyage mais on sait les belé ça ka Chine mais ça ya liboso ça avion nous avons dépenses avion ka ndenga ozwana c'est que nous on est ce comme les conteneurs Aziza yo kanano ezali mbala liboso ya ke soki azongi totali ke ebo bimisi autant boboko ke na parce que yo mesana mingi ko kende kenge ko kende boma ko zonga ba mingi ke yo mesana ozomona ko kende ke kwiti mais tika na mbala liboso muto abimina pe abimi Afrique telo ça les alaté en tout cas la fière non et puis aussi na ba kenge ba mais nabi oyo salaka nga et comment apporter ko ye bangati donc porter bon même ka kuna batamitumi ke batamitumi donc ba biso boto ko ta ozo zongo na ndenge ya mabe ozo mabe ya nga sepe na ngati na lobi zela iya na totala c'est regrettable déjà ozomona iloko yango yango déjà na minute ya muke olongoli mwana na makolo avanda kuna mais olobi ke otie na liste nao déjà yuto kozwana mabe pana so na kufile lo benga na ye mais mona ina just amuke da yo sale vandi se pembeni na yo non otape à côté ngabana se pe na côté. Oh, mais la terre? Non, ça va. Je peux? Ah, merci. Toi, tu sucré, oui, ça me nene. Mais... À notre santé. Merci. Taille na yo je sais pas, ça c'est une taille olympique. Oh. Hein? Maman. Évitez quoi? Évitez. Arrête. C'est quoi ça? Oh. Pardon. Ah non, mais nga na éviter quoi? Na éviter ce qui na kin. Na éviter na comparer mon fille ni na taille na yo. Mais tu as une belle taille. Merci beaucoup. Merci. Papa, j'ai encore la sauce à la brûlée. Ok. Ah, tu t'es préparé, hein? Tu regardais quand maman faisait comme ça, hein? Bon. Ah chérie. Yaya nini yango boye yaya na ngai. Moni ya baguna ngapendeza yo.
Bisous, bon. Ma famille, bisous presque tout à taille, mon con. Ma cousine, on a la chance de Lubumbashi. On a l'embarras des choix. Tu penses? Est-ce qu'il y a l'embarras des choix? Et ton Védouze, c'est quoi ça? Non, Nani? Tonton Védouze. Tonton Wana, il y a ça, il y a ça comme bon. Non, merci. Mais, pour bien la chérie, ni les amis. Merci. Ce qu'il y a des modèles, hein? Ce qu'on bien la chérie, bien à ta élite du cœur. C'est trop grave? Tu penses? Bien sûr. Appelle-moi alors Maïlé. J'aime pas ça. S'il te plaît. Merci, il comprend. Comprendre quoi? Que je t'aime. Hé, ton Védouze. Non, mais je t'aime, Ah sincèrement. non, ton Védouze, non. Non. Laisse-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi. La famille. Tu continues que Chine poigne. Au lieu de kende, au commence au tindi mwasi. Basala bongo. Babanda no mukna blo amike mike tinde na lambanza ngungu. Mutafane ka boye, asene lo mo kembala mo Chine. Asali nini? Effort ni asali. Aïe aïe aïe. Aziza. D'après tout, Thérèse a moi sinangai. C'est ça non. Hein? A moi sinangai. Je prépare pour l'enfant. Ressemble sa famille. Non, mais attends, pas bien famille nani. Benga nga somo ke no lingo lamba benga osko lambi. Ah, oza pour. O tuti. Mais na tuti pour nous lambi. Oh non, Aziza. Thérèse a moi sinanga. Soki na lambi na tuti pour nous, le na mwana. Où est le problème? Wano tinda tangata na ke voyage. Nani akende? Yo, modelo yo. Modelo ni. Bon ya modelo yo za. Ya kia sa modelo. Ya yo za somo tika. Nakali nyonso kitsa mafuta funa lamba pe fufu rapide. Bon, comme vous ça va omelette, papa nous t'a soukolio. Non. C'est un fufu solami. On met comme que hein. Lambi fufu. Fufu non, lambi. On met comme que hein. Toi tu veux quoi? Le kingo? Ouais, nous on m'a fufu na mona lamba. tolobanaki lelo ngai na sheri ete lobi tokutana ya lelo ngai namoni pasi ya kozela na nzela ayebi nyonso lisasa o balinga kaka batambwisa sango ya baninga tomonaki ye azalaki kozela na kwe lobi sango eke awa toboya sekele o Amélie obanga ngati mama. Na ndenge nini? Oza moninga na yete po yoza yaya na yi. Mama, omoni Amélie. Na oyela ikuna. Na ko beta sérieusement pour na bimi na ki. Maria Elena. Te mama, emso Amélie amona lokwa ko munene. Na mulenga na toko kana nzoto Amélie amona lokwa ko ngana ye. Oye bateso misatu bakufa nekari yangana ye. Misatu na sima. Ava ye akoma ye. Maman na obeta Amélia et comme ça on a bien Amélia yaka au moins quand des babimisa babiloko na so bazo bimisa babiloko na basi na babiju fantaisie wana il faut mamona za sur place na bien Amélia yaka au moins Amélia olingate en plus on ba raison na téléphone ya na sa makamna na okesa afin de kuna otanga bana de dio futere classe otanga lisusu Maria Elena mama total ngana Amélia Maria Elena na lobby Maria Elena pardon Maria Elena kusabote Amélia zadeki na yo balobi mosopo ya mama ekabwanaka te yo na Amélia boza mosopo moko ngai moto na boti bino soki lelo yo bokabwani eza pasi na ngai po ngai ndenge naza boye soki Amélia lelo akati kalasa azoyeba te qui lui a acheté les minerval c'est Dadi Kitamba mais Dadi Kitamba aza mobali na yo lelo yo soki yo oza te yokufi mais yo akotikala ye eza remplacé le point par l'adjectif qualificatif donc bazo qualifier que moi c'est babalaki aza te
boleki na ye suka le business oza maison nga basa na nga wa Papa Freddy, ok, pour le moment, trop suka le business. Maï, jus, tout, vin, whisky. Moi j'achète ici, champagne et tout. Non, mais ça livre, ça la chose de livre. Apparemment, la prise est moins chère. Parce que si on a une petite bango, on a un c'est bon, c'est quoi? Jus, vin, tout ça. Mbaliarene kulobaka ningi wana te amoni soko komo oloba te dadi ou Emilia ça me fait mal uzokabula aza papa na ye bon azotanga te lelo tuzuru baboy ngai wana mama donda Susana azobenga na ngai na mbongo ya ndako botafuta ka ngai mbongo ezanga eza tadi te mwana oyo ngai bokilo na ngai oyo apesi ngonye nayebi te na sana Emilia leko Emilia nazomona monene aleki ngai lokwa ngai mama naza moke mokuse na boti begabe ya basi azomona ngai te moni nabenga kabino bayaya na ngai bandeko na ngai bafamille na ngai les proches collaborateurs quand je me collabore avec vous je vends ma vie entière naza na mobali te yo mutu koma mobali na ngai yo ndo koma bokilo na ngai yo mutu saka mawa ndako nazo kupofuta te emi naza na eloko te kuna na matama wana te minene wana atonisi mabele atonisi kwa motati takwe aza komite naloba po epine nkanda yemeli akikosaka na yo azomimona lokola te ya komi dudili yombela likonzi protege po aza monene. Oh chérie nanga chérie na ici yo toza na retard makambo ebele na Congo modele nga namoni Chine mposa ozongisa te kaka po bolingo nango tika na Kinshasa nde fona zonga même si osolo koso mpona nini nyonso eza en couleur bandi bazwa na sana nazonga naye mombongo te nakuna nazwi biloko naye kosomba te mais il faut omona biloko eza awa non chérie il faut pesa aller à merci bébé na nga nde nini chérie tikelanga mwana na classe ba devoir na ye zala wana tanga au travail chérie na nga na bosana te ingénieur prêtre Phili Mambo soko aye zwi nanga biloko wana ayelaki ngati problème eza te mais yo mpe moninga no azozela kuna olanda makampagne te abayileka kuna sele masamba babiju l'homme nord dans l'océan mobali abanga mwasi aboya ye te ye mwa mpesa kombo bongo abina soki oto bakisaka papa plaisir po ye motu nyonso to akutana naye ayokaka plaisir asala plaisir chérie sele masamba babiju tikotak chérie nazokita na déjeuner nalia opesika ata 5 dollars awa pamba moins 0 na kolia te chérie biloko bayeli en frac na okokolia te na okokisa masa koseka te c'est la souffrance de la mère le cœur souffre autour de les mains soki namoni yo namoni tenga bien yoka ye wana moto asisaka ngai mamposa ngoya mama esika nasengi yo ata yo moko bonjour papa na ngai papa yo moto ozalaka uyo mama yo osalinga sinte poko mama mpe aopesanga kaka rapport wana natika nakota kuna na biso place azovanda kuna mama lipango wana komenase kuna mama azomenase ça c'est la menace mais c'est la viol sokwa ya kote ya bandi otomaka bi papa mama zela nano mbadelena atini te yenda koma lokwa mobile na ngai na zakana mobile yende ya mwana na ngai libusu dadi kasi oyo ngai kitabala te oyo ngai dadi kitabala na benga kaye na bita pirouge poso ko matili ko na nyonso eza rouge aza pena likama moto te mobala sérieux mata ma fochette ma buta mwana tika tala mwana na ya temi wana mwasha makango mwasha kala yone mwasha shika décision ni buzu
Papa, décision Zakaka, on paye au gars de la maison. Où tu sors, où tu restes. Non, ça va me bima. Tena dit ko bima tena lo pango wana naza aimé. Po bazo mona ngai naza mama mali wana teka kana débris ya ka femme débrière. Naza na mo. Tena zana nyongo kaka ya sanjo lo tuzo si sa o. Ya zié. Mbongo miokono Florian Pisaki. Katanda. Ça. D'accord? On va descendre. 300. Yo pi. Ne connais mon Florian mo ta pesi mbongo to lo kula desa. Na kini mo ko. Yo na Ele Mungu mama wewe Mungu. Ele Mungu. Sangai. Ko ka $200. Desa. Mama, you can have Floro me kono, muta pesi mbongo, eza desa te. Yo kata desa. Mama, sana zwaze, zwakaze, mama no ali ngakasweke. Te, mobali ya mwana na ngai, na dela yo. Quoi? Ni matin où t'as couvent? Où t'as couvent? Arrête avec les bêtises, c'est quoi ça? Mais il y a un studio qui est en français. Il y a un an. C'est là où ma sœur va dans la vente. Il y a un peu de temps pour la secondaire. Il y a un peu de temps. Ah mais non, ils ont nga na kuva mais non yidi kama be sangwa ko yeba ngai ba sanga na umela te mama na umela te bon suspend ngeo bon so suspend nga sani to ke ndi pai to zonga tambo wa muninga na hote oh ya mina mande boy quoi te moni mo santo nga nzamba yebi ngai lo mozo tina kangamba na fiwana nzoka ni 6e saso sa moni mo santa zo nga makamba bien za wana yo mwana député yanga nga ba relation bien nanga uvana batu tout est accompli bazana nyonso iloko ngala ningaka yango wana lobati ya nalo bani yo muta tout est accompli maman non ndako si là okela na yo ya bozoba molingaro nayebi nyonso liyengo. Maman, Yakana, ça va? Où ça là, qui va pourquoi? T'es non qui m'a dit. Vous avez un classe? Non, là, je. Ah, ça va déjà. Et où ça, Ranine? Sciences commerciales. Ah, moi, c'est vite quoi. Merci, papa. Par politesse, au bien, vraiment, ça n'a pas, papa. Bon, était papa, pardon. Bon, ça va. Il a monté pour changer vie à mon tout. Simplicité et l'équipe. Papa, il a vie, c'est lui qui fait sa vie. Moi aussi, j'ai fait ma vie. Quand je fais du bonga, nous allons bien attendre pour lui na kata société. Vous avez déjà monté? Ah non, pour ça les gens. Si là, pour ça les gens m'ont et puis l'université va y aller. Eh, tika faut pas sentir, il y a ça mwana mutamu. Faut faire la discrétion. Discrétion ya nini? Tika, na ko tia bango mal à l'aise. Moto ko pela. Eh. Yo pour nous un appartement na yo. Papa la bino ski député. Yo moko pe moi eloko ya moi babi eloko ndaku ya boya ya talata yo moko. Tika ba bloka pam pam. Non. Approchez, non, ça va pas. Qui va pas. Ah moi na oti. Ya vi. Les obos na frontière donc tatina ba petit na ove. Ya ki évidemment ya yo na quartier ah vraiment ni nyango. Yo ngolo ba nani. Donc évidemment ils ont pona sous-souté au vide ba fille. Non moi c'est ouais que wala petit. Yo donc ça voit lui coller pas là. Non tiens convié. Non tiens. Yo petit ta. On ça la nini yo. Ah? Et l'on yo ça là. Yo ça là. Donc yo comme le roi M23, on même ça va coupe là-bas. Yo na pas aussi moi d'autres aussi. Tu restes Yo monio. Monio moi ndumba. Moi le comme ka bolingo comme pas blanchir. Donc pour la souster. Yo bien été. La bête comment ça a été. Mère, dala, mon carton là. Tu peux ça en respect. Moi mon pas na ko, on peut so valeur na carton. Ya boni loko ni ngolo bana. Nyota TV ya bino. To sala barbecue na kisasa wapi? Ezo le candidat pas au mona. Oh loko ngona na vanda. Kala la ngopongi na nini nini. À partir d'aujourd'hui yo komi leader à petit tout. Aucun péché de sexe. Parce que quand tu ngana sima ou pas. Ya tant que vanda. Kaka. Ya, te van tapage. Mboko zo tambola na tapage. Ça va? Eh, tout est accompli. Mboko zo tambola na tapage. Et douce. C'est là c'est ma copine. Non, ministre. Taba ministre ya wapi ya finance. Lokela ngambo kokota tawana na social tonini. Tini kubuka na ningini.
soki otango na relation yo ozwi opasi motu moko moko soki aza na finance otelenga sila copain na ngai na kopete semeki boni papa ndongo na ngai azosouffrir aza na bana ebele aza kosala na nini na compagnie wana bane talaka bango balongolaki ninga aza na biloko na ye nyonso babino ne ya dosi sila mboka papa azalaki na ye licencié yango nazoloba te yango tosigne nga nazoloba te azalaki na ye licencié na ndenge avanda yango kotia ata chauffeur mboka ekomi bango pasembi kasi tongo yosalinga ba yolobilanga na kasiyoko avandi wana yasolo disili bango sokutani na bango olobi makambo nyonso mpo okomona yesusu wana ngom navandi na kati ya ndako obango batia ata chauffeur so bakotia ata nani aya opakolanga mpe basalaki neboye Daddy, bima kati po tanga na bano. Daddy. Mama, mère, tala, mon pas na yo, donc on a besoin de yo monter dans la mola oyo. C'est ça respect papa. Bon la respect la paix ça maman. Oyebi maman. Naza posa yo kangote. Wala posa yo kangote. Oyo ka bisote. Tala. Ça ne se pas. Yaka. Papa. Maman, tu n'as compris pas. On va prendre une bonne expliquer. Mais comment c'est dans maman? Hein? Papa. Oh. Nakata? C'est bon. Oh, yo, t'es maman, t'es. Pardon. C'est bon. Tika. On s'assemble là. C'est bon, on va réagir. Le gars qui a dit on va réagir. Nabiaka. Ballon. Comment ça va manger? Tu penses que je peux être de bonne humeur, hein, Ursule? Non, qu'est-ce que vous en avez humeur bien? Elle est qui, cette fille? Qui est ici là? Mais je connais pas son nom, moi. Ah d'accord, c'est une copine. Elle a copine mon côté de l'université. Elle est tellement intéressante. Tant que tu as une connaissance, en tout cas, à mise à la galerie, on préfère vous en mais elle n'est pas si mauvaise. Hein. Non. Mais vous avez déjà mis à l'université, qu'est-ce que je t'avais dit? Quoi, chérie? Elle n'est pas sérieuse. Maman. Non, mais elle est trop loquace d'abord. Un de deux. Elle ne me connaît pas. Directement identifié un ministre. Dans lequel est ministre. C'est-à-dire quoi ça? Si nous avons général. Pour identifier un ministre. Si nous avons général. Tout colonel. Hier, elle a invité. Non, mais attends. Non, excuse-moi. Je n'ai pas aimé. Excuse-moi, chérie. Il y a ça qui éviter Babiloko. À ce moment, c'est un genre de fille où il y a un caméra qui va tout ça. Même pas. Pourquoi quand ça m'a bien dit, ça non même pas. Mais excuse-moi, chérie. La faute n'était faute non parce que c'est qui a faute. D'accord. Je sais que Pexing a mis au dîner dans la batute. Il a pu m'habiter mais dans sa tête parce que le monde qui est quand on a vu qu'il y a cette là pas. Il faut que tu me malade, n'importe qui dans l'hôpital. Surtout ça, il y a quoi aider. C'est comme une sœur pour moi. À quoi aider ma maman, c'est une chimico, on a dit, oh yoko salade, peut-être que vous êtes tout ça, ma maman, tout ça salade. Aider. Mais quand c'est quand même bête. S'il te plaît. Pratiquez, non, aide-moi. Excuse-moi.
Je suis fatigué, mon collègue. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Ah, vous clé, non? Merci beaucoup, hein. Chérie, viens. Maman. Hein? Maman, ça pour ça, soit aussi la bisto. Non, bon, on est ici. Maman, faut la faire là. Vous tenez là, bon, on a besoin de provision, on a besoin d'argent de poche, on a un autre côté. Maman, pourquoi ça m'a bon au cou, s'il te plaît? Ce que j'ai fait, vous verrez mon compte, on a un compte, on a un autre côté. J'ai tout dépensé, maman. Hein? Ça, c'est la vie, on va expliquer nous. Oh. Maman, non. Maman, tu n'es pas bon. Il ne papa tu n'es pas bon. C'est moi qui m'ai dit, il ne papa tu n'es pas bon. J'en ai besoin. Non, bon côté. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Mais non, que vous avez fait contre la main, non, que tu as sauvé. Maman, dans 3 jours, comment est-ce que batté? 3 jours, c'est beaucoup. Ah, maman, franchement, non, comprends bien le temps. Ah. Maman, le petit, le 3 jours. Maman, quand tu me parles, tu le bombardes, c'est la musique à terre, maman. Hey. Oh. C'est bien, mon dos. Papa. Ah, faut très bien, très bien. Très bien. Papa, c'est quoi comme il t'a remettre les points sur les... voyage d'aéroport pour l'équipe bien. Papa, obi qui moi mon bal on a nga pesi nga penda visa na pété nyonso. L'aéroport sans problème. Na leki ndio muta voyager kalo mebi ka ba mzuntu na ngana sala. Tu m'en allé à Tikio. Les pe asakina o muta leksinga nzela na. Les toujours kota na ba boutique ya solo ko soma bilo tsumu to se ba commande na biso to 5-6 conteneurs. Non. Oh chérie. Le banane. Pourquoi il faut contenir déjà? Bon, voilà, depuis qu'il y a un dernier souffle. Surtout si nous avons tout ça, nous avons bébé, c'est un petit. Pourquoi il est facile. Chino, quand nous avons comme ça. Nous avons fait des cartons. Biloko moins cher, il y a un dingwana. Bon, tu es sur ma bouche. Ah, bah, pour ça, il chérie, il faut que si ça nous mise au monde, pour y être. Et puis, tout le monde, bon, il y a le kilo. Et puis, comme on bébé, comme on bébé, pour continuer. Mais bon, ça, là, pendant Chine, c'est comme bon. Ça va, le coup, il faut que 5. Tu changes de modèle. Voilà, ce qui 5 fois déjà, tu peux les bandits. C'est là, est-ce que tu fais ah non, ça t'a monté. Donc, demain déjà, nous avons la démarche de ma commissionnaire. Il y a autant de démarche de Philippe. Vous êtes donc il y a ça qui déjà on a si maman donc il y a qui Aziza Nabimindoki l'air à tout n'est qu'à la question c'est lui qui a capté la question pourquoi pas moi fait na kende ngana bien donc c'est ma femme na moi na couple la so wana do akepona vina biso lobi to ko sa moi na biso pas à la mutu Omoni Aziza abimindo kyo yepa kende na Omoni Aziza donc mwana ko loba nga kota awatani tamakolo to zonga mwasi mabe non yako Omoni là c'est que bo ba colline elle ba fantasy na elle non pisa non pisa elle kara ya ofina te non tu peux tu peux yo moko tika ora c'est C'est bon. Mon nom négligé, mon nom. Tu m'as dit que vous avez la jambon. Tu m'as dit ça? Non, il faut qu'on.
Non, non, ici, papa fait ça fait 3 jours que j'ai ici. 3 jours après, on a zéro dans la provision, franchement, c'est la vie. Parce que la vie, c'est un côté. Mais au début, c'est ça le problème. Il fallait même dire aux enfants, voici la bis. Il faut toujours déranger papa. Suis basé dans la montagne. Mais chérie, beaucoup de responsabilités dans la santé. Moi, j'ai mes parents. Pour ça, il y a 90%. Il te faut combien? On va sur la bis. Non, bon, carte, je vais faire un dépôt. Et puis, il y a un téléphone, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans ça, sacrifice. Je te donne cet argent. 300 combien? 300 $. Non, je te donne ça. Mais on n'a pas preuve de paiement. Ça va? Mais quand tu es avec moi, il ne faut pas avoir de soucis. Je dérangerai papa. Oh, bah ça, c'est bon, non? Ça suffit. nalukati na oyo nga nakoma boye ngai mwana mobali na mokili ozwi mpasi kobosana bolamu te ya lelo nga na mibimisa nayebisi bino bokeba mpo na nzoto na ngai kozuwanga ezali mpasi na mokili nzambe otia bango miso batika koluka nzoto na ngai soki boye nga nakokufa nawela nini bolamu nazala. Alors, on peut t'aller en amoutou. Laissez-moi déjà Kenneth, ça la vie, non, tu sais comment il pardon, papa, ça, papa, c'est où que ça, il y a un peu il y a plus son nom pour nous parler, s'il te plaît. Ah, pour son gang, là, et puis toi, la gang, là. Pardon, tu sais comment on va aller maman nangalea biloko ye nango problème de dédouanement de kanginga penza singala kingo loko bouger lo biso biloko tiko seka mninga zo seka ko kasi na courir derrière na ka derrière yo pour yo usomesani na makambo ngo sandi na osala ma copine kaka muto sela yo ba démarche à visa yibe muto kaka muto sela yo ba démarche à visa biloko zo mitumisa poani benga presse doka muto bimisela biso visa oui auto sola jo entanga za ba ke ya fungoli motema yo be fungola motema mais yo zo mitumisa poani benga presse oyebisi ke non biloko ekanga na agence oko dédouaner moté yo comment moi ça rosakanela ba simba ko comment na fiki Nintendo tango pona bongo te jira te biloko pa na lukela ngati alukela ka yote kanga mulo vie wana na quartier na tina na episode déjà vie wana ba benga ka na quartier o evida kaka ye asisa ba fitu ya quartier na osakana ye wana kaka M23 baby saka ba foyer ba petit amike donc yun balo banondeni mutuna yana zelu tala to wana na miso wa mwasi na nga loba oko loba te o mo seka pardon tika c'est ko yebili kam alors nani makelita pardon nani makelita le na torto so na papa calme na ba projet bien pour ngai na boyo baby sina journée s'il te plaît nga bima te pour na tika na bikende ça vie na tika ma pardon ça la vie na ok oko raté ngam na bota pardon nani ba pardon nani makelita s'il te plaît pardon na ça boité landa it landa mbongo landa libumu wana landa it jire sinon na makelele ndako ya makelele bo na ko ya makelele wandoki batini po nanga yo mo ndiye bandoki ya famille na ba lukanga ba kokanga te batini na yo po bomanga ça la vie na yo okundalina l'ignorance ça la vie na yo na biso ça vie non voilà so me ko kitaka na sia na beto na be na so sanza makia na kota na ki prison je reste pardon na remercie vraiment nzambe na nga mona wa pambola azongiselo ebele amen obi moninga mosusu okobi soki eyaka na omema yo me omema okote openza esengeli te place ya mbongo moninga te tala yo kaka tobandi bomona ti lelo tokomi boye mpe omemi moninga lelo nga mpe nakomi na wayanga c'est ma copine vidi mokolo ya kosamba tala yo oza wakwete
Masha mumeni. Masha mumeni. Donc nako mela nyonso pe na boani donc na obwaka pe nyonso te. Ko ba nyonso te ko mususu. Na omeli yango. Wakwetu. Kumisi nzambe vraiment. Ah. Te moi bana talaka. Donc il faut na benga ye na benga ye pesa nga numéro na ye na benga ye. Comment vous allez? Je suis déjà partant. Oh Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas sauce dans le choukou, moi, c'était donc enfin. Mais voilà, non, même pas. Non, c'est plein la français, hein? Pourquoi? Non, c'est un ça, hein? Ce qui te vendent, le bas moi, le moi, je me peux ça, oui, la ça. Chose au bas en français, n'a le bas, on t'en peut n'importe quoi. Et qui est en mode, et you can t'aider, n'a pas n'importe quoi. Et on va la banane, n'a pas français, vous connaissez un peu, non, un sens, l'autre opinion. Non, fiancé nanga olinga te ete akontrolanga. Okela na yo ya bozoba moninga o. Nayebi nyonso diyengo. Omoninga ezoba po. Amelia. Ngako moninga nao. Depuis nga nazozela nazo biso ke yaka noki biloko ese ye lelo so nga mona sa se place te na ko perdre bilo na ngai. Hein Amelia? Amelia oyo bisanga kena ba moi. Hein? Delita Amelia. Amelia saka na ngai, na biso comme makasi ko nne na za avant nga na bima ifo na mona o. Ko saka na ngata Amelia. Nga naza bato na foso na mamba. Non, assez. Assez. Ça va? Ça va pas non. Assez. Passa. Assez. Mais ça, il y a un effectif ailleurs. C'est mon hasard. Vous avez un non, parce que je ne comprends pas. Vous avez un point. Non, j'ai un bon deal. J'ai un. Qu'est-ce que vous évitez? Vous avez combien d'années? C'est bon, votre semblable. Non, parce que toi, tu es grave. Votre semblable. Au lieu de discuter des points, il faut discuter encore la livraison. Discuter des livraisons, alors discuter des points. Ce que vous avez ata yo mona bisa kyoni yo lobi ke biloko mutu mususu olamba na ndako yo linko lamba te na sipli yo banda butu mobimba na biso ke lokwa biloko zo koma lelo na nzela elo na osate il faut nga mona za se place so na za se place te na ko perdre biloko mususu Amelia ya lambelo nyama na nga no koti ko nzala te dadi na bimakabo na oyeba te soki olia nini yo moke na bimi tongo na vie balinga moi c'est ça la terre ce que moi ça bani kaka makambo musala ce que zo permettre lekina o lambela mbali na yo ke na yo makambo su bisengo na kolia na loboko na yo na kolia kuna de dire pardon bébé obi qui na sali en côté c'est pour la première fois pardon na linka na za se place terme ba okitsa marchandise c'est le kambo conteneur to sangisaka il faut nga mona za se place pardon que ta volonté soit faite bébé te dadi so comme le babo c'est que c'est pelté pardon non na linga nzela na ngeza malamu yebisanga vraiment abi ça va chérie qui ndenga mona pesi ordre vas-y chérie mon amour tu sais que je t'aime beaucoup kende musala soki pas le solaire au père de bilo vas-y chérie ngamo na pesi nzela tu sais que je t'aime beaucoup dans le cœur vas-y bébé allez bisous vas-y il y a aucun problème chérie la paix se pénètre. Merci. Non, non, pas même au moment chérie. Les enfants vont te dire ce balai. Vas-y, mon amour. Merci, bébé. Tout ce qui est tombé là. Il me semble non. Hein? Oui, tu sais connaître. À ces années, tu as aussi Katanga. Mais elle connaît les droits. Ah, c'est bien au banga banga mine. Je fais un c'est pas comme ça qu'on blague avec les assistants. Non, même ton ami doit te donner des conseils. Moi, je ne suis pas quelqu'un que tu dois manipuler comme ça. On me suit. Non, pour répondre, on ne me suit pas. Est-ce que tu as bien travaillé? Je dis même. Ma demoiselle, viens ici. Vous commencez à blaguer avec l'institut, hein? C'est ça? Non, vous vous dites que non, allons blaguer avec ces gens. Non,
Il ne vaut rien. Maman, c'est pas Yom Toko Tsenga le Masalo Terre. Moi, j'ai commencé ici depuis que le Belge est mort ici. Non, ah si, on vous attendait ici, c'est votre problème. Eh, bon, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es en train de bouder. Non, mais... On a profité d'un fond de la main l'exactant. Très bien, tout fond de soupe. Ton nom c'est qui? C'est Péchant. Non, non. Ton nom c'est qui? Dis-moi. Ursi Péchant. Nani? Ursi Péchant. J'ai un ou j'ai des? J'ai un. Vous commencez à blaguer. Hein? Bon, Bissalo, tu me suis avec son nom, hein? Comme ça tu me files son. Ah, c'est pour le moment, non, viens m'avoir nous. Ah, c'est bon, comme ça vous venez. Je dois d'abord parler avec le professeur. C'est pas comme ça qu'on doit se comporter, hein, maman. Yo, il est sika. C'est quoi ça? Ok, c'est bon. Pour toi, la tiki hier. Dis-lui ça. Dis-lui ça. On ne se met pas ici. Ou c'est la discipline ou c'est autre chose. Nom de Dieu. Bissalo, tu m'appelles à mon numéro, hein? Le numéro là, c'est le numéro là. Jusqu'à présent, on comprend les notes. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, mais c'est une casse. Maman, qu'est-ce que tu vas faire? On va dans les sites, tu vas travailler. Il faut que tu sais là. Mon dit baka kanga komono okusata 10 ans ba komono ti ayinga Bissalo etaka grâce akangi komono tunyo deux fois. C'est comment tu t'appelles yo le malé Péchant le baka super changa eh toi aussi quand même ninga ebio avantage ouais alobito ke na biro na ebiro ba kota pampa bate toi na isa ma V2 eh tape tu dois na moto no kwa biti zo ke kimsa na sele on zo pampa uyo fungwa mate ah bon yo kasi V2 zo na fungwa ko makamunyo. nabengaki yo mpona dédonnement bamarchandise na nga wana mais monta bapesi nga wana mbongo wana nakokanga te mbongo ebele prince to okoka te mbongo ebele prince omitango nakoti na kati ya biro ya moto wana prince bamonta wana nakoka te antuka nga eza kaka na $1000 na maboko donc oyo nga na réserva nayebaki kaki badedone ya biloko yango bongo mais sikoyo na maboko naza kaka na 1000. Non, plus ça qu'on a dit, bon, bazar au délai de 5000. Vous avez $1000 en Ghana? Non, nous avons un sac. Elle pèse à 6 glaces? Oui, nous avons. Ok, ben ça va être égal à la société. Hein? Quand tu commences à déranger la ligne, pèse à $1000 en Ghana. Quand 1000 wana? Pèse ça, pèse ça. Belle les avons à 6 glaces. Oui, nous avons. Pèse ça. Au moins, nous avons un sayo. Moi, dans le monde de Toko, tu es solo. Dans le monde de Toko, solo la cave. Mais tu auras un problème, il faut faire un thème. Nasi zozo comprendre mon nazo imsayo. Qu'est-ce que faut monter mais moi faut nous mbongo na la pesa. Ya wana lobi. Mais siko na mitu ni mbongo izate moi kila zuka una sana. Wewe una pesa hiyo. Ngapi nafungula mutema na $1000 ko dedone bilo no wana. Moi pesa ni biso fungula mutema. So ya pesa ngai. Hein? Faut fungula mutema. Merci. OK. Là, on qui depuis une colonie. C'est 5 jours. Vous pouvez gagner un petit bandaka, pourquoi?